La maman chérie à moi aussi. Toujours. Plus 44, on dirait, hein. London City. Vraiment. La maman chérie à moi aussi. Quand elle donne. Vraiment. Il y a le Wagosti Kamara. Et oh, ça qui n'ingue émission. Il a où Canada. Abonné. Voilà. Nzembo boyimba ki lobby. Vraiment basenga ki bis hein. Voilà. Non. On bimisa nini. Voilà, natiki bino na maboko ya bango mibale bino mo bosenga ki bis encore. Est-ce que bino ba ma système ni ba. Obinje bango ça va tout bien. Et le bino ngata la maman chérie ba koyoka. Voilà pour voler pas. Netinga la yoka gu. Yoka ya famille bota na yoka gu. Odi chacha tuna biso question moko lobi. Ngai na boya ki na nga ko répondre ngo na boyi. Yango to yemba ki yango kana nzembo. Olingana lingaki yo sele mama. Batemwe bazalaki te. Yango na basukola ete. Eh na mituni solo to kabwani. Mikolo mibalenga naza. Yoka lobo mama. Sombo. Vertige salinga sele. Motemesiki makila nzote panzani molimo ekoti kuna lokola babako uluna yoka siko omoni banzembo yango wana basukola ete bayebi ete nalingi nayeba soki tolingana nalingi nayeba basusu basala zuwa sele motema langa ya bote obana basukola ete ringa kachite aiza ringa kachite somo ngobunda awa ekomi bitumba oyo ekomi komba kachi aiza komba kachite o comprendre eza na leçon ba ministère bapesaka biso alobelaka moto likambo mbala moko ayebali kosala alobelaka moto likambo na ntina ye soki ya boyi botika ye ameka nzoto ye ameka nzoto olingi nini chérie butu mobimbanga na lala azopekisa yo aopekisi mutu na mitani oyo wate botika ye botika ye akota na kati ya terrain wana sikoyo ntango okota na kati ya terrain wana ocomprendre mpo des gens sokoti na kati ya terrain wana apekisaki olingi oyoka te oye obeta stade de marti osolana stade de marti mobimba eye boye na boye ainsi de suite orépondre nous indirectement mais na kati ya film se rabaisser dans la écoutez, tonneau vide. Je vais vous dire ceci. On renverse les trucs, on renverse les choses. Regardons-nous en face. On peut se regarder en face et parler avec Yagola. Des conneries quoi. On se regarde en face au Vandi na kata plateau. Bombaya Vandi Awa. Avant to chaka normal. Zongi pena na pona biso muta kufinga belvité. Zongi na esprit na biso pena boy. Mbaya vanya achepe ya gula na katia. Demer. Tout ça va avancer. Ba chepe na ya gula. Ya gula c'est une folle furieuse. Tout ça va avancer. C'est une folle. Tout ça va avancer. Omoni bac à sable. On va tenir surtout par exemple bête ma peau. Ouais, bac à sable on va tenir sur ba boxer on tenir surtout sur et ça c'est beau là. Vous t'aimez sérieux? Moi si on a ça va pas là c'est totalement combolodé totalement combolodé ah ça pas cassable. Oh mais sérieux alors bah moi je suis d'accord avec moi-même. Alors bah je m'en bats les couilles. Voilà.
yagola kobenga babourrique yagola moto alongolaka pantalon tu ala sabino ba fesse ala sabino ba fesse na télévision kazala atala teste yagola songa na noa banda pela yagola saki tita banda pela Et voilà, cousin national Gorse du Kambala, Bakoyoka, vraiment imposant somme, Nakanisi Dadi du Kambala. Voilà, shalom, famille Bota, focus toujours, voilà. Et toujours Kitakaka, photo ba télévision ba. Couple croisé bientôt là vous appelez l'on soit tic tac consommons tout d'abord notre film vous maximiser ma view vous maximiser ma like vous maximiser plus de commentaires parce que gestion la vidéo ça la bien pour et pas la mère la maquillage pour et puis ça est sous ma casse donc si on va dans ensemble beauté baza bolomike baza tellement belé ba bloquer ba bakisa mi sous mon micro ba boti caramel na ensemble la makenela ça va pulvériser nous va venir là on va sur biso yango moniton ngai na loba na yembaka nzembo bela te ya kibango baboya kikoyoka balinga kikomela sekolangwa masanga indumba ya gola tika te ekobelo binga yeyo lokute ekoma laisser passer na minoko ya baba coupe escroquerie mpona kozwa ntango mpele yaki yoke ndenge bakomaki kolela yaya bele oningamala butu mobimbanga na lala azopekisa yo apekisi mutu mamutani oyo wate botika ya kota na kati ya terrain wana sikoyo ntango okota na kati ya terrain wana ocomprendre mpo des gens sokoti na kati ya terrain wana apekisaki olingi oyoka te oye obeta stade de marti osonana stade de marti bokima. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro de Plus sur notre chaîne Actu Final Télévision. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à la famille Libota et à Londres, na Kati Babi. Maman na la famille Libota na Kati à Londres, il y a Kati Penda, maman famille Libota, il y a Tanga. Là, je vois la maman chérie, maman José Loussadissou, maman Claudine Bocatola. Voilà, merci beaucoup à vous, mes mamans, et pourquoi pas à Rosaline Vettoussi, la princesse Davina, merci beaucoup à toi, vraiment, na sepela qui mini vraiment zalara, voilà, et ça là, Kito Komakas, Elena David, merci beaucoup à toi aussi pour nos commentaires, nayo vraiment, babi mikolo ba pesanga combo chachoukière. Chachoukière, babi na eseke nanga vraiment, merci beaucoup à maman Gina Mabiala, pourquoi pas à Rosalina Vettoussi là. Voilà, aujourd'hui je suis là encore avec mes deux confrères, mes deux grands frères au minute mais ça na vraiment kozana bango kotonga na bango babi les terminators de famille Libota nzambe na ngai bamisuku babi nanya sangisi bango wana ezaka bongo coaching eutaka bongo likoye pa ye moko yeme héros dans l'ombre vraiment réel na kotika jamais invité na ngai stati na bakiti na bango ofungamela biso na gros plan pour tout solo la vraiment kitoko makasi Bob Molema bonjour. Oui, bonjour à toi Chacha, bonjour à bonjour na Babioso Bazola na biso na Eroyo. Na dit que vous avez déjà en CP là, sauf que l'équipe avait écran la vie autour ça va nous rendre dégoûté, mais vous aurez bien accueilli. En tout cas, et ça va bien. Merci aussi na staff à Londres, hein, na à Londres, à maman tout. À Londres, vous avez rébellé, vous avez ramené ça tout. Hein, la famille Libota ya Kati.
En tout cas, maman Claudine Bokatola, on appelle ça Bokato, maman. Et puis, maman José Lou Salissou, je vous salue, maman. Et puis, sans oublier, on avait regardé la suprématie. La maman chérie, moi aussi. Après, si on boit trop, donc, on met la main à la Yesu. Ça va vraiment bien. Voilà, merci beaucoup à toi, Bob Molema, pour la disponibilité toujours. Ghost Kambala, bonjour. Bonjour, maman Langa Chacha. Bonjour, na famille Bota Moma partout dans le monde. Tellement baza belé belé. Nabi que na otanga maman ma chérie na sugi émission. Voilà, merci beaucoup. Je pense que la santé Nabiso est déjà bien parce que dans mon côté, tantôt Nabiso, la famille Libota en forme. Les lots vraiment, tout ça, moi, ma lille, les lots, moi, ma lille, les assez, bon, mon niboué, pas marche langue et bêta, mais les lots, moi, ma lille, les alines, on signalé caca. Pour ma fitas, c'est bazar, jaloux, bazaraka. Autant la moni, gosse, dit Kambala, vraiment, je pense que santé est un tout comme ma casse. Est-ce que tu côté ouais, ça va, ça va. Malgré ma grippe, yo ebi ka gelanga ngozo kende déjà mais ba grippe zo beta biso mais tout ça. Oui. Avant on a banda, non c'est ngabilo pardon. Yani. Lelo na seka mingi te. Ah. Lelo on na seka mingi te. Mwana wapi yo potala kyango Babi ko sekalanga ebe tsaliba kuna zalata na charisme kasi fana na plateau te oyo kabilenyo ngala yo kakawa et surtout Ghost Kambala tant tota ko to ve na biso Bob Molema Yesu Masia ezande yakobe ba voilà to bandi déjà émission na biso et bandi déjà Bob Molema Ghost Kambala lelo na ozala vraiment boete question nga ezala na bino mibale et puis bino mo pona na nyo ko banda pour répondre. Excusez pour mon grippe. Hein. Ok. Grippe poussière et tout. Vraiment. Excusez. Voilà, ndenge zala kaka na beta ki kaka tour. Na chaîne moko yo mo bika ba chaîne o te na ko kende ba chaîne mais na mona ki moi so azaka na pasa aleka ki na webi etant na lo ba ki moi so azaka na pasa wana. Aleki na émission alobi ke Davina babota ye na papa leki to lobakaka maman Davina abota Davina na papa leki na ye donc moi c'est maman Davina akina ko salisa leki na ye na libala et puis nde par là pour maman Davina zalara na pasi babilo mo abongo ale aboti donc na mobali ya leki na ye papa leki kaka to lobala lobi bongo balobi ke côté oyo Davina bakinaka kosalela inceste na Patrick yango wana de tango na trésor plutôt na loba yango Patrick kombono nini ona monoko na ngao limono de Jésus voilà à côté bakinaka kosalela inceste na trésor na ebité nga nazalaka nyonso kisongi na nga ezalaka avec preuve pardon na journal téléphone na ngai to yoka ngona milongo. Voilà. Voilà, maman, ça passe, hein. Va poser la question. Merci beaucoup. Et le lobby l'Apocalypse, dans le dernier jour, donc, ils ont et le bon camoté, ce qui est l'eau, à se permettre, et à ouvrir mon finger, et le voici là, c'est qu'ils sont pas dans la source. Parce que je vois l'histoire de Davina, et là, maman, l'histoire de Davina, maman, elle est voilà, nasuki nangai kara wana bino moboyo kindenge alobi ke Davina babota ye na mobali ya mama leki na ye. Par réaction na bino par rapport à ça. Merci, nazo parole. Pour la monnaie ça va nous kinya. Merci. Bandeko nyo surtout bolanda biso. Par respect pour bamata déjà ba avion boyebi zone de turbulence ndenge ezala.
zone de turbulence, surtout comme la place où on attachez vos ceintures. Nous sommes dans une zone de turbulence. Donc, on va continuer à la zone de turbulence. Dans le calme, tu vas répondre calmement. Dans les derniers jours, tu vas le barrer au dernier jour. Pardon. Molema. Au bandi no correction. Ils ont ma bête. Pour corriger dans ma bête. Pas corriger. Ok. Vas-y. Ok. Et puis, deuxièmement, ils ont la verset Nini. Balobara verset Boé, chapitre Boé, telle place Boé. Yo, dans l'Apocalypse, dans les derniers jours. Au dernier jour. Boé. Dans les derniers jours, là, c'est. Donc, Mamolo Boye. Donc, Mamolo Boye, on maîtrise ça, on peut ça me langaï. En tout cas, Davina, maman na bango, akendaki kosalisa, nani maman leki na ye, baboti, nani na maman. Ouais, ces gens comme Neti, moni, dans le bac, fraude d'état. Et sur l'équipe trop écoute en akati ya peau. Sur les autres transpercés peau et bout l'homme le roi gélule là. Comme on dit graine mon roi et qui n'a côté percé tina cerveau. Leti mutu le roi moi na oyo boule mayo soso. Oya lobi makambo nani comme on est dans fana na pas ça. Mais tant que comme tout ça l'émission pour voilà. Comme on est yango là. Miss Lolo. Et voilà. Qui va bengi chroniqueuse. Yawab. La tala émission avant yo ça ni on a émission la bio chroniqueuse on appelle tout théâtre ma boka on sala en place théâtre on sala en place yo zo na on na théâtre au tiki théâtre oyo lukasiko au kota monde ya presse et puis monde la presse bolu ki ba empester monde la presse mais biso to linga sko to longo la banti valeur ndeti bino boy o bozo yo bebi sa presse maman na Davina au moins lisolon maman na Davina qui na yo salisa na yo ba bontina na lisolon ils non fondé la biso mulaya et mulaya tellement trop biso no so na biso atoyo kion na bino bato vani pemena na bino ba kion na TV boyoka maman na Davina akendaki obota akendaki osesa ndeko na ya balaki baboti akezo abimina mobali ya mulaya et ça en fait tant que les gars tom sous baleki na procès magistrat ouais biso que cette histoire est non fondée. Non fondée. Ça non fondée. Moulaye belé belé. Moulaye belé trop bon tout nos sko yo e baki yango. Voilà. Yo zalaka tant wana maman Davina zalaka. Série wana maman yo maman Davina. Yo obi na auto tala zamba zo lokumu. Bino fallait bolo ba na Nzambe apesa bino chance. Auto mona sœur mo na mona ka na chaise roulante. En tout cas ngapena ko mais amen. Na raisonner ki na mona ki lo kwa bakay ba Miss Lolo. Makolo ya Miss Lolo. Voilà lo bana Nzambe. Sala ngai kana ngai lokola ndeko o mwasi oyo azaki na chaise roulante atamboli amen. En tout cas les na mona ndeko na benza bazo ko. Na raisonner no biba tuloko ba Miss Lolo. Fallait à ça là que Nzambe apesa e chance. Ali bana Nzambe sunga ngai pona makolo nga oyo eko matande ko ndeko mwasi ona makolo ezaki na ko munene. Ba exaki bina na moni bina ba chaise roulante. Kole no tala ye na ba 5h du matin na la mukaibu. Non tala ye na ba oyo eza kamoko à peu près na Miss Lolo. Eza ba peu près na Miss Lolo. Mais ce que Miss Lolo ils ont ende siko tata eza sauté. Azam tali sumo azam tali baby. Ils ont siko tata. Miss Lolo. Na lebisa ibino bozama yele te bino nyonso. Ba mayele te. Ba coupe ba mayele te. Vous êtes des bourriques. La journaliste ou Ayambio. Na Yomoko. Vous tous des ababoriques. Je vous dis sincèrement, imaginez comment est-ce que vous réfléchissez. Est-ce que nga bena na rôle dans la TV, na lobby ndeti maman na ba Davina et maman na ba nani na ba ye Miss Lolo o azalo ko anini. Mais ouais pas ça tika na musique, avec ta sous musique na. Non. Mais oui. Mais ouais ndem ta sala ba mon succès, ah ma chérie elle est Lolo. Mais ouais beta sous musique. Ngai pena bob na falia na yebi Miss Lolo ndeto yebana rara boye na ba monde à théâtre et tout. Voilà et tout. Ce qu'on a vendu nga bob mole mala bi réfléchir maman ba Miss Lolo abotaka kutu na botaka na tête neti nga na yebi soir wana wapi na royebela ngo wapi yo yebi nani wa Davina apo oyo yebaka Davina tango ninyo salami série o bezi salami yo yebi no ayebi ne ka Davina tango bezi salami.
Quand on coach, on va savoir que série na bango na besoin nde yo ba Davina. Oui ba yété. Vous avez yo ka li solo. Oui ba no yété. Na photo no mo boye. Na ça mina na no busa na ngona émission prochaine émission na canal na luka photo wana. OK. On est longino ndenge zalaka to zaka. On est longino sans maquillage. Na tanga ça on défi Freddy Krueger. On défi Freddy on za manzaka la yo. Maman retour mortel retour mortel voilà. Oh Charlie so mutu ba fait a figure on a dit c'est bon. Moi je suis pas formé nous on a scolaire. Maman je suppose 8 ans. Il y a aussi l'analyse. La presse, comment est-ce que vous pouvez juger mon toit aussi l'analyse il y a maman mon quoi pour faire. Moi ça me fait la peine parce que bon ben t'as dit solo il y a maman ou à ça pour faire. Là on s'acharner na pour attaquer la pour faire. Si faut si là na moto si na moto no mon ebo. Chéri en os. Na mon anebo. Gimmo batikeli no devoir à domicile pour no bozuite bino no ba 0. Bino nyo subozo ba 0. Ko banda na Teresia, ya Telesi. Banda ya Telesi ti na bino nyo surtout na subozo 0. Muta ko comprendre le français ya Gingombe na moneka nga ko tule na tanga yango oui OK na mona muta apesa bino compréhension nango bien explicitement très bien les aki gosse di Kambala. Aibisi bino ngo kutu en bref et ça le roi de faire en bref. En tout cas, ngai pona ke na bino ka bien Miss Lolo. Ka ya Nzambe Zamba salo grâce pour la salaki maman wana oyo avec le tambour na Brésil. Parce que na combiner ça bien. Tu es comme une poulet hein et une poule pour azo tambour mais maman on a bandane. Na lo belo mo bo cherche avant na zo ça malobi pas gosse. Lobby j'étais invité chez une amie Beningai abisinga bob na besoin na mona. Aye mon ici ma mère na biso mon maman na yo kaka maman na TV ainsi de suite. Na vandi dans métro bar. Baba kuti baba bourri baba zoba. Mutu mo ko melinga message abinanga yo bob yo tozo luka yo soki to zui yo. Ngai oh yo ka chacha yo bob yo tozo luka yo soki to zui yo to robeta yo. Na bisi bozo luka nga. Na kanya yeno photo place nazali na kata métro. Na bisi na kata métro bar. Bandal. Elombe c'est na métro bar la bandal. Na okende na olongo na métro bar vers minuit juste na longue métro. Donc bokoya na bino. Depuis la vente na métro depuis 18h sur 19h. Si na longue métro 23h30 minuit, la tika na mona bino. Comment la pesa bino tinera na zelo place na. Babaraka. Na suki na bino bongo. So tout na place nazali on menacer nga. Na peso adresse place nazali et tu vas lire l'air place oya. Merci beaucoup. Pour toi ça trop voilà gosse di Kambala. On a ba propos ana. Réaction non. Non bah shalom. Naki na bino na ndenge ki bonzambe. Obike Miss Lolo awebeta masolo ya vina yemo. Je m'excuse. Avec le solo ya. Tom yo yebite. Ya vina yemo. Oh. Miss Lolo kwaya na TV mutamemaye mamilo. To beta scope to sola pembe. Bon moi non que non na douceur. On dirait peu mamilo pe ba non wa bimisa so bango wa papa. Azwaki Miss Lolo azaki chel. Ah bon. De non sola pembe très bien avancez. Miss Lolo azaki chel. A souffrir na vie la na mbali mo na 12 ba pese 2000 la na mbali mo na 13 ba pese 3000 aza ko betela mamilo masolo wana mamilo yoki mawa passe ndazwa ki abando former mo ba théâtre wa luka ko tiena monde de théâtre akokipe monde de théâtre té on comprend tellement que ezaki vie na yete ko sala likamba bien ba ba sepla na ngo boye tellement eza vie na yete akoka ki angote ayeko profiter na makambo ya ko finga ya ko sala ba ba makambo ngezana ya so monde na yango za facile pour na ye parce que lui là il est prêt à tout ayibika ko longola bilamba na ye bat ba tala ye akoyi ko lala na ndego ya mama legi na ye to mobali ya mama legi na ye et pas na eza nango normal ya nango lokuti vous comprenez parce que vie na yango wana yango moni ko ko sala ba makambo yango moni ko na ba vie na ba ko chango ba mususu ba vie ya bango. Parce que Miss Lolo azala kichel. Très bien. Azaki ayebe mna loba. Kwa koma oya na monde de théâtre mutamema ki wana eza mami. Voilà. OK. Yepeka mutaliboso nde afingi mami.
o alongoli na vio ya bandoko luka kolongwa ndoko kati na finga pe na mamilo ya kipakate abosani geno afingi mokeli abosani geno ya finga rabatu créateur afingi mokeli abosani geno mère wana mutalongola kiye na vie ya bapit kwa ya na vie muto débrouiller au sala vie normale malgré ko ki pe vie normale te parce que ndenge pa ya na internet wana au sala ka bien yango zo mona azana facilité wana ya kolobaki Davina babota ye epa ya papa leki na ye donc papa na yaza papa leki na ye so na landi résumé na yo bien donc mobali ya mama leki ozo comprendre mutabotisi ozo comprendre c'est-à-dire que pour na ye azo trouver na yango normal po ya ko kolala même na camarade à moi na ye maintenant stické yo mais na uta ko la émission moi boye alobaka ke ye aya internet c'est kindumba te zero iya usaki nduma internet neni ye mo chel o to solo ka pembeko ah ena ezalit na ebiso ye pena usaki ndumba pena ya ba papa o matapunda te mais je te dis mais to solo pembe te velo nga to solo pembe mi nazo ba no réalité ba comme no ba no réalité ye abane ko sala pena via ba papa o matate o le kapena momi na oboye ya obenga yo ya ko Alex Mpende mo patie boye moi je te dis azaki okabela mwa mbongo fort yango ozomona mutu aza na facilité ya kolobaki yo botaki na mobali ya ndeko na yo parce que epa na ye akosalaka na yango. Ok, voilà, merci beaucoup Gassi Kamala, merci beaucoup Babonema. Na utaki kolanda sur émission moko oyo yago la utaki kosala na mwana ye ce soir barezi yago la Zuma ba utaki kosala ba utaki kosala ba émission mais na ba chaîne différentes ba lobaki ke oyo wana bino bobimisi ke mams na bango alobaki te azape na ta ya koloba te ezalaki juste scénario ezalaki na film nde abandaki s'adresser na bato bazalaki ezalaki par rapport ya film ezalaki jeton te akoki jamais ko répondre famille Libota pe akotikalaka jamais ko répondre famille Libota donc bango bazali bango banani ba réaction emina bango banani bango basoda bayaka nona makamba bien te na TV bayaka na makamba bien te na TV oh bango bayaka na makamba bien na TV pina baye pour ba répondre mutu pas comprendre mais bazo répondre non ya bola longola ka babila mal la télévision pour la sabatu kada acheter na ba face na wana réponse te meto sur la pembe wana réponse to bayaka ndeko bebisa ka bédika ba bana na biso oyo bana na biso oyo ya ba français ya lelo ba comment ba vitesse ba connexion pour moi nanga azwaka téléphone nanga bo afongoli connexion ba ndo tala mamulinga na YouTube bayaka bebisa de bédika bana na biso yango no moni mère na bango komi ko répondre na batu na ba film vous comprenez akomi ko répondre na ba nzembo na ba film babike ezalaki réponse te yali nga me mona nenga ba musicien soza problème na ko yembelo nzembo ya ko tongo la film. Comprenez que il y a des gens qui répondent na ba acte bino aoye biso boité à répondre yo na nini na yaza muta cinéma à répondre bino na cinéma. OK. Biso toi maele on capte les choses pas comme directement. On a capté pas total lobby à oyo à lobby te depuis kalakalawana on lobaki en moté kana scénario de usiko ndoko fosala kasiko to yebinde scénario kindaka scénario ba pesu espace à temps pour répondre les gens nous on répondrait au son lobby déjà biso siko honnête c'est ça il y a une différence banda ko uta na ninyo na beta mingi c'était na film ninyo kin makambo eza ni réponse eza conseil uyo tambolo ba film nyonso to eza ba conseil na belle vie azo laksa comment est-ce que il vit avec les gens dans sa peau yemoko. Comment est-ce que Loketo il vit avec les gens?
autant on m'a tout sous te mutu ba sentiment so autant ko mona ba azola ki sa que non so ki bo making ngape na so na ngape na bundaka a eza ringa catch te a eza ringa catch te so mo bunda awa eko bitumba a eko bitumba o eko bi combat catch a eza combat catch te vous comprenez eza la leçon ba militaire ba pesa rabiso balobela ka moto likambo mbala moko aye bali ko sala balobela ka moto likambo na tina soki ya boy botika ye ameka nzoto mama ameka nzoto olingi nini chérie butu mobimbanga na lala azopekisa yo apekisi mutu mantani oyo kwate botika ye motika ya kota na kati ya terrain wana siko otango kota na kati ya terrain na o comprendre pour les gens sont koti na kati ya terrain wana apekisa ki olingi oyoka te oye obeta stade de Marty osola na stade de Marty bobimba et bona boye ainsi de suite pour répondre nous indirectement mais na kati ya film akoki ko se rabaisser te na bato écoutez tonneau vide je vais vous dire ceci on renverse les trucs on renverse les choses regardons-nous en face. On peut se regarder en face et parler avec Yagola. Yagola. Des conneries quoi. On se regarde en face, to vandi na kata plateau, Mombaya vandi awa. Avandi to chaka normal. To zongi bena na pona biso mta finga belle vite. To zongi na esprit na biso bena boy. Mombaya vandi achepe Yagola na katia. Des mères. Ah, maman. Toi, tu as un bavantiero. Bah, tu as Yagola. Yagola, c'est une folle furieuse. Toi, tu as un bavantiero. C'est une folle. Toi, tu as un bavantiero. Au moni bac à sable. Au bâtonnier surtout, bah, Robert à ma prof. Ouais, bac à sable, au bâtonnier sur ma boxer, nous surtout soit. Et ça, Yagola. Vous t'aimez sérieux? Ah, ça pas cassable. Oh, mais sérieux, alors, bah, moi, je suis d'accord avec moi-même. Je m'en bats les couilles. Donc, voilà. Yagola, Yagola. Ah, Moutalongola pantalon, tu vas la savoir ma fesse. Télévision. À la savoir ma fesse. La télévision. Kazala tâcheté. Yagola songana noa. Yagola. Banda bela Yagola. Soit tu t'as banda. Banda bela. Na nini na jeton wana ya mams na bango. Les mams na bango nda lobaki boki akoki ko répondre ba tono vite. Batono vide. Ya batono vide za ba Yagola. Za ba Yagola. O batono vide bela. Batono vide za ba Yagola. Esa nani ongo so semi. Kwaza semi. Donc moi si oza la zemi azaka makolo na se. Na se totanga kombolote. Totanga kombolote. Yo tiki yo. Mane. Yo to yo. Totanga kombolote. Yo bota mo me pamba. Totanga kombolote. Totanga kombolote. Yo kamawa. C'est-à-dire boyo kepe kapela mawa. Non. Kapela. Te kapela ola na salon mo boza na kapela. Ala na salon to simba biso yete. Ala la biente la buki pamba. Yo ba benga la gi. Ba benga la gi ko mo na salon. Alors tu vas ciseaux na ba peine pas moi est-ce que maman ozol ko bozol la kande makamnga ba komo kanela ngai obiga ye pa lekisi nga ba komo kanela nga pona bino ba bon bandolala na salaba ya mobali ne ye pe kanga ba benga ni susu kasi kapela pazo kanela ngai tu na ngani omoni ngasko le ba kanela nga la pese bon place na zali na tiro mo na bangote nga tiro mo na bangote c'est là tant sous ba mon lo ba aventure ngala na tikalo mona bango te mona ngalongoli soki message yango soki ni na nzela na enregistre ke na mais alongoli message yango yo zolo bo kanela ngai après la suka zela wa tango kutu akomi zela franchement zela wa ni yoka ba zo kanela yo kuna nani akanela nga bato ya sila bakobeta yo voilà Montréal pardon alingaka nyonso te bomaka nini na ye non simba a likolo non simba awa Montréal enalongoli Montréal yango tala vraiment olongoli yango zela ezali yango wana bazokanela yo bakobeta yo bazokanela bob donc apparemment box ya mère na bango
Et comment ça, bah, on est bien. Bien. Bon, je vais combattre judoka. On va karaté. Net, nzambela ngai. Te koyemba te pardon. Wapi nzoto ngoye magos de kambala e. Wapi nzoto ngoye bitumba. Le bozoluka ma complète makambo ezalaka te. Voilà. Omoni batono vide. Eza basam. Eza bazuma. Ibandi. Eza ba bishop. Eza bayagola. Eza ba Miss Lolo. Batu batanga ba classe T. Internet yo mukolo ba kangango bazana ba papier o ezate ba bino ya ko kenda ta stage atana ya RTNC ezate. Ozo comprendre? Batono vide eza bango batu bayaka oleka na TV sans ba se documenter ba réfléchir raté. Voilà, merci beaucoup à Bob Moulema, merci beaucoup à Gorsa. On l'a vu sur des racistes. Non, t'es Bandolo bagasi go. Songi zana nous. Tika soto loba. Non, c'est le comment. Loba kasime. Tous les canaux na voice mo ba utu ko tingela nga epa ndikope kaka moko ya ba confrère na nga pa uta ko sala nga voice mo concernant ndenge mambo lobami question na ngo ezaki ya liboso ke ndenge balobaki Davina babota ye na papa leki na esko ye moko ya Davina propre asiyoka ki mambwana ça qui est vraiment bien te mais asalela ki confrère na nga voice vi ke kisongi na biso ezalaka na ndako te to binisa ngo funa pesa pa na yo na pesa pa na ye na pesa po bango kuna basali ni ba comprendre. Voilà Montréal yo kailoko oh akasi ya gola lokiango. Voilà o ezande confrère na nganda azotuna voilà. Bonjour. Je pense que j'ai eu quoi. Voilà, nakoki kutu ko komisa ngo tina sukate parce que biso moko toyoki déjà appel toyoki déjà voice wana ndenge zala ki bino mo boyoki ndenge grande sœur na elle obike
ndeko mobali o bazolo bake basala inceste na ndeko Davina aza mwana ya mama lekite aza mwana ya tata mwasi par là na voice wana bajustement na bino na bandana nani ba molema ouais nana bisolo moko OK nalo bala batu na éclaircir opinion babakouk bababourique babamantere bazaka ndenge wana ndenge na bango yango wana ngai babimisele nga lisolo moko boye na moko yango na internet babi sila akunda papa la bob ngape na yoka zela na yebisa bino eloko moko moni famille na biso moko tya biso ata 100 francs matanga papa biso biso kunda papa biso eza histoire mo pareil hein te yoka na biso kunda papa biso te papa biso za gouvernement te kunda ye mon père a été élevé na rang ya ba chevalier de la République démocratique du Congo chevalier d'or zana bisa na so ba tuona baza ba menteur mon père a été élevé la vidéo est pas Daniel Lebika la vidéo est la Karine Pala TV la vidéo est dans Trésor TV la vidéo est dans Eco RDC la vidéo est dans la chaîne ya ba YouTube so betika matanga papa Brazos bomona bakosa makambo lobi sila akuna na ninyo akuna papa na biso mama na biso si avanda ki wana ba grande sœur nanga eloko bomba sala na katsa matanga basomba ki uniforme OK nazo bisa bino ngala uti Goma na ye Kinshasa na liste na nga ya nini ya na ozo na ninyo nini kayo na ba liste ona faut c'est comme ça na katsa ninyo teto le gara so ko mambwana molema so ko mambwana ya mabe bikisa ba ona ndambu to kende ba na liste wana ti lelo o bazongisela kanga to uta nango Goma ya bato bakachaka ninyo cotisation izalaka Belleville tacha cotisation pour ne pas vous mentir Belleville Gino là yo tacha cotisation a na rata Kinshasa ya monke yango ke ya kanda ba nini ainsi de suite bisolo na bino bobetaka ya kokunda bato wana yazaka croque mort te ba croque mort te bobi mona croque mort c'est la dit ba ye ba expliquer ba on parle yaza croque mort on tika ka nengwa père na biso bazuye na cercle na nini na libulu na salle na kolia na komela ya bato na musique na makambo surtout le président de la République nous avons charge biso chata 100 francs je vous jure ata 100 francs for yo bino kolobi sila au vient ngo wapi na air wana makambo mo bele wana $50,000 ba sala ba check na yo zongo wapi pour la perdre na zongi na makambo ya banani ya Davina Davina azandoki bia botama fazer azanyi banoko azanyi bandeko azanyi ba papa azanyi batata mwasi banani yo zui pena charge matanga batu kundi yango na tunyo keso mo za croque mort mo wana te za croque mort yo wana français yo mto sala ba cercle aux orama wa corbière bani aller chercher les mots na kata dictionnaire biom to sala rango pour nous comprendre yeso ka likamukebo akundela ke batu lukamukebo o akundaki mutu o wasala ki boy mais dans ce débat ndeko na ye wana lobi est-ce que biso to zangi batu ko bakundela biso kunda mutu na biso zanga mama Davina azanga ki bandeko o yo ya nya webi zamena ngai boy la biso ba ninyo papier ya carnet ya voilà dikamba la ba dire na yo par rapport ya la oyo c'est le bami on a pena voix sur tout ole ma mutiama be la nini ezaka français mtezo tromper la facture à courant ezala ba kombola ba bana ba facture ma ezala ba kombola bango bana pe bando se bilongo bozela lango te voilà bana bando se ngozo ya kate mais bilo kandi bozala bambo bilo kandi bozo kunda mais noko baba ki afutela lipango 5 ya si ndakwa $1,500 papa tout cela c'est de mensonges bien organisés yango moniton ngai na loba na yembaka nzembo belate ya kibango baboya kikoyoka balinga kikomela sekolangwa masanga kindumba ya gola tikate ekobelo binga yeyo lokute ekoma laisser passer na minoko ya baba kuke escroquerie pona kozwa
tango mpele yaki yoke ndenge bakomaki kolela Yaya bele, yaya bele. On y va là. Mais comment tu vas facilement bozo fondé les cam ozo fondé les cam maman na ba aboti eh donc famille epanzana ti yo zalaki wana yo bozalaki yo tala onde mama ba olema famille wana epanzana ti famille wana ngwana yen sieste ebandi famille bandi nango ndeko na epena ko kotela na likamba boye toi qui va sur la mission ensemble mais les connaît l'obité les qui na bango atikala jamais ko foutela ndako te biko ko biso to binga est-ce que wana biso beto lobi les connaît bango de connaît moko ya ko yebisa ngai mama na ngai mwana oyo aza mwana libabe mwana abota mapanza famille bako ya obeta masolo na epembe boye pa ndeko na aza cousine vous comprenez c'est-à-dire que azo expliquer bino expliquer bino même na trésor wana soka za nani o bino bozolo ba mwana soki ya nani esi te mwana nani te aza mwana intel c'est-à-dire que bozo makambo boyebi bien te le mwana tata mwasi siko tokondima na bino na ndeko propre tokondima oyo ya nani voilà otika oyo koluka kokosaka lesa bino chaque jour soki sujet eza te bolala bapongi po bondo oyoka basoni boye po eza soni mpona so sujet osala mosala eza te fait pipi tidor ozeli 18h so ekoki otie biloko na otiaka oluki na biloko na oya biloko omelaka oke okovanda kuna le bato balobaka opapa komata punda te obeleli nango mesala osala makambo esa bao kitoko te voilà toli toka bwana biso kasi ko na lina ka bwana bino mais eza nelo moko na lingi vraiment na tanga ba commentaire eza nelo ko wana wa lobby ba msu ba pesi bino kombo le terminateur de famille Libota ba msu ba lobby le trio d'enfer ba msu de ba lobby mais na lingi totanga ngo elongo voilà yango eye déjà ya liboso na ebite nga na tanga to bino moko nga moni molema po nga te natangi balobaki oyo natie commentaire eza wana ezoleka ebanda oleka na saka ebanda omata très bien réfléchi je sais pas il faut nous remettre ebandi déjà otangi mukie okati otangi mukie ote pose otangi mukie ote pose eza forme ya vidéo oh ya solo abete toro voilà deuxième de lobby en commentaire toro Davina celle contre tous voilà mwana nzambe Dorcas David Irina Chachou Cœur maman yo mo pe ngwana merci aussi bon Bob Egos très bien réfléchi donc voilà bien totanga ils ont totanga émission oyo goût Davina alobisi mbanga loketo ma loketo ndena wabila Gisèle Mbouy de moi voilà Gisèle Mbouy je te salue ma bête Gisèle Mbouy alors fort les tontons de famille Libota toujours respect to continuer la commentaire ma commentaire les commentaires comment elle s'appelle encore Princesse Davina voilà Davina, Princesse Davina bonsoir Chacha j'aime ta façon de rire c'est ok on dirait que ça continue voilà ils ont continué Mikolo Oyo na famille Libota slogan na biso c'est quoi le slogan c'est quoi le slogan c'est moi Mukolo Messi la noite voilà yango na yoga goût ah bon
Moi na muke soki abeti mukolo bitumbe esi la ranoki oh le petit tot bou c'est une activité ils en ont moi ils en ont bien dans total on va lire ensemble avec vous on va lire ça continue toujours ils ont continué yango yo awa Malembe Akiti na se Makasi la maman chérie à moi si toujours plus 44 on dirait hein London City vraiment la maman chérie à moi si quand elle donne vraiment il y a le roi Gosti Kambala et oh eza ki ndingu ya émission ila ukana gezu voilà moi la m'averti abonné mais Kofa s'appelle au roman wana. Kofa s'appelle sur le roman. Voilà. Esprit Sopi boule sans esprit va s'ambouer. Mais bon. Bobomi les abakuluna. Oh, les ababouriques, attention, c'est bon. Ça va. Attention. Ça va. Ça va. Sucre. Ça va. Les calmes bon. Vous allez lire les calmes bon. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais continuer. Vas-y. C'était quoi encore? Davina Yende suite fin. Banoko ya famille libota toujours bakoyo ka goût ti bakolela ata baye na vérité nyonso voilà abiti bakolela ata baye na vérité nyonso et puis bino penza que famille libota toujours molongi voilà cousin national Gors di Kambala bakoyo ka goût vraiment posa somo na kanisi dadi du Kambala voilà shalom famille du Bota focus toujours voilà toujours kitakaka poto batieli biso ba cœur balobi focus toujours et cette émission la mauvais batiaka ba cœur so monika émission na kati émission na biso mutafingi seka banya voilà bakomi kuto asara to laza wapi Davina lobisi mama loketo et yindi vraiment tanga o musu c'est puis to kata na biso parce que to salelaka ngonga Davina lobisi mama loketo abambiye ayoki goût asuki sopi voilà famille libota focus toujours famille libota focus toujours libota focus toujours ba commentaire eza tellement ebelé to soit ki kaka o eza ya to soit kaka o eza ki utile voilà pe ba oyo ba mesana toujours ko komela biso à chaque fois to ko tsara ba élément na biso ba o mesana toujours ko komela biso merci beaucoup à tout le monde Bob Molema Gors di Kambala to komi déjà na suka ya émission na biso ya lelo malobese pas na bino mbali na ebiti so bwa lelo momba ko sala. Donc, premièrement, consommons notre film, film Les Avalans à Belleville TV. Consommons notre film, Couple croisé. Bientôt là, vous appelez le soit si quand on a vu ça, il va t'arrêter. Tic tac. Donc, consommons tout d'abord notre film. Vous maximiser ma view, vous maximiser ma like, vous maximiser plus de commentaires. La suggestion a bien et ça la bien kuna et pas la mère, la matriarche pour et puis ça est sous ma casse. Vous si vous avez un ensemble beauté. Baza bolomike baza tellement belé ba diabloté ba bakisa misu mo mike do boti kamera na lusam ba makenena so ba pulvériser mo ba binyo yo ba yo so biso pe lo kwa aussi to lata déjà ba antibal lo kwa ba terminator so to kufi na film na musu to kubima voilà donc boye ba que boti kala olonga tant oyote tant que notre Dieu est là derrière nous sommes sous la main de l'Éternel. Voilà, Gors di Kambala. Mais s'il te plaît, Molema, beauté les maintenant, te pardon, on anti kabino. Nebe lo ma obino busala wana nzembo ane sepelisa batu wana oboyemba kilobi. Gors di Kambala to komi na suka.
Non, molema tout dit. En tout cas, le lobe, non, molema lobby tout avoir loba. Il s'est déchaîné donc à expliquer qu'il y a go la soka meli babiloko na ye. Miss le so meli babiloko na ye. Ba place au bagena rozora ba type la ba père bango ba 2000. Ba gena ba type la ba zora bango ko ba pesa ba 2000. Ba tika pena Davina Kimia. Comprendre? Ba tika pena Kimia za film za bien indiqué to yoka ndeko na ye moi sina. Ça veut dire que ce sont des gens oh batangichi bakendaki na ba classe na ndenge moko bien alors baza neti bango te baza tala ba certificat ba 6e primaire et bien certificat 6e primaire c'est important c'est important la vie et na tout bordi te na lobi ta soli pembe na soli pembe comme ici na yamba bi to sola pembe voilà soli pembe donc ba zonga moni lelo ndeto sola no boy mais ata so kende classe te ba formation comment ko isa go kende pe oyekoli okoma pe na kibumutu parce que so zangi intelligence sagesse nzambe wa pesa biso ko zana ngo do so ke ça te faut vendre sa famille wana ko maramu susu ko bantu ba loka bango na famille ko zaka maile tende ba bola de mislo oui na nenga mabete to so la pembe eza solo na nenga mabete pembe ba si chafel na kati non to so la pembe donc voilà malasi maso ba ngi ba leka na ba mission na bango ba si documentaire mi ko ya ko loba likambo te yo mo la lika o créer yaka Zuma yaka vanda na moni to lelo to kena ngo boy Zuma faut me pesa dans libandine après ça libandine respecté après ça on respecte et après ça libandine respecté te solo no zo suma basolo libandine za velo wa respect ngai nazo belela ba chinois ba chirurgien ba chinois mutunya ko sala po luka suki ba chai suki sone ba chai ba chai Zuma ba chai yango po en tout cas moi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est dans ces sujets qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Merci beaucoup à notre papa héros dans l'ombre. Merci beaucoup à la maman chérie, maman José Loussa Dissou, maman Claudine Bokato là et pourquoi pas à princesse Davina. Là, je vois qui encore, vous êtes très nombreux. Gina Mabia là, Rosalie Navet aussi là, voilà. Elena David, merci beaucoup. On appelle là roman tellement fort. Voilà la présentation. Zala qui bongai o abino bomesana toujours Kolanda. La combo ya chanceux Siana, la Cléopâtre, moi la souka basoni songi. IGF de la presse. Ba invité nanga lelo na zala qui bongona. Gos Candide Kambala mobile ya précision ceux qui za ozwi ceux qui zate atotie maboko na poche ozwa na yote voilà nazaki pe lisusu na Bob Molema les suprêmes noko ya famille libota kata mwana esabino kaka bo s'abonner bo liker bo commenter yango ndezalaka ba force na biso Gos Kambala Bob Molema ngala mona tiki na bino nzembo wana esala kitoko makasi ko bo sala kilobi ya mwa madilu système wana esala ki vraiment kitoko makasi non to profiter to pe ça peut ba merci na ba maman ni numbala ba bon retour na ba maman na biso Bibi Kama na Suisse maman Bibi Kama na Suisse voilà ba président Jacques Naivry oh le président Jacques Naivry sur la rapembe sur la rapia voilà soko tuni Alexandre Ndo yebisa yo Jacques Naivry pembe vous mettez aux années ye moko to za la pembe la bango donc voilà merci beaucoup batu basenga kibisa nzembo na bino bo nzembo nini go voilà nzembo boyimba kilobi vraiment basenga kibisa voilà non obimisa nini voilà natiki bino na maboko ya bango mibale bino mo bosenga kibisa encore natiki bino ba madi système mibale obinzo bango to ça ba tout bien et le bino ngata la maman chérie te bakoyoka gu voilà bon voleba ndetinga la yoka gu yoka ya oza famille libota na yoka gu webi chacha tuna biso question moko lobi ngai na boya ki na nga ko répondre ngo na boy yango to yemba ki yango kana nzembo olingana lingaki yo sele mama batemwe bazalaki te yango na basukola ete na mituni solo to kabwani mikolo mibalenga naza yoka lobo mama Sambo, vertige salinga sele motemesiki makila nzote panzani molimo ekoti kuna lokola babaku uluna
Yoka siko omoni banzembo yango wana basukola ete bayebi ete nalingi nayeba soki tolingana nalingi nayeba basusu basala zuwa sele motema langa ya bote obana basukola ete non basukula ete yeba usukula ete yeba usukula bayeba ete yeba usukula bayeba ete pami yeba ete yeba ete kulinga mbali batu pasi pasi on a pour l'emballage mais les babes on nous allons Jésus voilà pardon mesdames et messieurs merci beaucoup à Washimatondo, merci beaucoup à Ketia Moujane, merci beaucoup à Alex Ngandou et pourquoi pas à qui encore Babi Toza tellement et bien merci beaucoup à toi Adous pour na coaching Nasima il y a caméra vraiment bino on a tangi kombote bolimbi sangai vraiment bolimbi sangai voilà richi Babi ya lingi ne était pas le bako mais la lobby kaka na encore voilà restez toujours branchés serrés cimentés collés scotchés sur notre chaîne Acti Final Télévision. Au revoir.